BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Vlog de la gloire n'a bise banda comme tous les matins. Wanana petit fali un petit déjeuner à la baraque avant tout ça nze mon abiso. Ouais ça vlog moko et ça ko laksa bino ba coulisses ya nze monanga na sala na petit fali on a petit bongo titre ya courager et ça nze mbupo na ba courager tout le monde entier. Et ça là qui n'attend na bi petit fali lelo folia Kellogg's ba cornflakes au betango benana miliki. Pour petit fali li raté un sabino adamarata to télé ba 60 ngeni alors la petite to banda siko ko enregistrer nze mon abiso ya courager bino moko boyebi ana coach qui petit na ngana ndenge moko boza kutata na idée te azo ibena coach ba professionnel yo moko yebi kwa Toulousain to yebi ndenge biso to coachara to bozwa ibena ta na biso ya ko préparer nzembo o courager eza bongo na tous les plateformes streaming ainsi que na YouTube clip nango eza ko ya nazo ko tia ba makambo en place pour na sala bino clip moko ya mobange o e ko sepelsa bino ba kwa Toulousain ezalaki bongo tant to bande ko enregistrer binomo moni ezwaki biso bena temps pour mettre ma chose en place et tout ça mais petit fali je vous jure bande ko nanga bondi milanga mwana o aza mama na talentueux oza ta na idete nga azo mituna na bi ndenge nini batu ba négligeaka pépite ya boy bino bo mona petit fali net moi comédien net moi nini aza na sens ya humour parce que ko seki ça ataka batu bien bonne humeur et tout ça mais aza talentueux côté koyemba bondi milanga nga la chanteur professionnel mais si je vous dis que petit fali c'est un bon et ça ko senga encadrement ya batu lokola ba kwa Toulousain na ba chanteur mususu tongo na ngota na raté tala koto bomoni Mignon Abraham pe alanda biso kaka ndenge ezalaka na Et voilà, petit Fali le plus courageux. Babi bana ya boende. Babi la vie appartient au courageux. La vie, il faut yebaka eloko yo za na maboko. Don oza nango. Ceux qui sont na don ya koloba batu ba yebisa ko lobaka bien. Forcer kana don wana et simba. Ceux qui balobi que non, obinaka bien. Lucas solution na obina na o parce que yango eza lokola oyo nzamba likabo o nzambe apesio nde yango oko continuer na na vie na yo oko en fait oko sala ngo quoi. Voilà, vie eza bongo. En tout cas bande konanga petit fali biso nyonso to moni ndenga bandaki awa Vlog de la gloire na biso yango ne bana ko continuer pe to sukaki bon mona ki petit fali aza ko présenter nga pa bato nga na yebi nga mona présenter enta e baluka ya commande ko présenter nga naza ko sekana nga ka boni yuri yo ingénieur ko sala biso mix na biso yeyo baso na petit fali chika e mwana aza na courage moko na sabino soki bo mona petit fali akoma na poto awa ezalaki nsaka te po azalaki courage yango le comme c'est na bampu na bamputuville awa nga nazalaki concentré na nzembo na nga nazwi ordinateur na nga yango wana bimisa kofiche koto pe petit fali aza kopanga na baartiste wana aza kosala relation na ye mpe na ndenge na ye mbala moko mpe babanda kofollow ye mosika te master na nga poison mobuta ye na zogbo bweze moni jo komine zogbo bweze poison mobutu master na nga alandaki nga na studio bayaki na kozini ya maba master na nga balandaki na studio mpo batala ndenge évolution ya mosala na biso na petit fali ndenge nini bande kokende bomoni bandeko bazo cheke namona pe kinder mais c'est les privati exploiteur rap punchline ye wana
faut pas avoir Kinder alors label moko privati yona akota pe ba yaki pe kotala son ndenge nini bande ko évoluer ambiance ezalaki vraiment total na ezabino o ezabongo ba coulisses ya ndenge to sala ki nzembo wana bomoni ya encourager awa poisson mobutu na petit Fally toujours na petit Fally courage na oyo franchement na limite ya de moment qui ya Fally amema na poto Fally amema na poto donc ba minyo Abraham oyo ba oyoka na kutu te bato mususu oyo basala ba succès ba duplique bazoyoka na te ba Soleil Wanga baza wapi ba Montana Kamenga baza wapi ba Burompela wapi bango metale le petit Fally comme un succès hein koleka kona ba musicien minene ebele ezanini likambo ya courage ya temps pe ya chance tomoni lelo hein na poto en plus Fally Ipupa a lekisi na podium a présenté na podium tomoni ayembi na koyemba or ba musicien baza na kati ya F victime ba lexe bango bayemba te ba pesa bango chance ata une seconde te ba zo micro bayemba mais petit Fally ayena ngenge wana oui bato musu ba ole beza ba kisi na bango bana ba mbanda ka bazana ba kisi ezana ba kisi na ye auti na ngokuna na mboka na bango na mbanda ka kuna patati patata oui pona ozala pe na kisi na vie po kisi pe simba il faut zana na aura so zana aura te kisi ngo e simba nango pete eke nango à côté kisi ki à côté e simba teta lelo petit Fally et puis Dédé avant to ba de développer dans to ya non likambo tatouage pona bi ke bato mingi balandaka biso na debi to moni Fally Ipupa amemi bato belé na poto y compris petit Fally bango nyonso bakendaki na délégation oui Fally motema malamu na ye amemi bato na poto apesi bato vie po bato musu baza wana bazonga na bango na Congo te soki bozongi na Congo bato musu kuna oseka bino o visa ya 4 ans et si loka kuna na poto tina ndenge kosila mi bwakela ngunda po ti visa sila wana peut-être obwaka ngunda ba répondre ba pesi mukanda c'est mieux que tu bof tika na bino na poto ke ozonga na Congo oui mbongo YouTube salela ngo na Congo na poto kuna Fally apesi bato vie apesi bato opportunité c'est une bonne chose eza aza canal ya bénédiction ya bato belé reconnaissance wana oui tomoni petit Fally abeti tatouage ya Fally Ipupa ya wana photo na chelibino abeti tatouage ya Fally Ipupa oui c'est long ye abeti on a cadre reconnaissance Fally Ipupa alongoli na mbandaka ameme na poto lelo aza reconnaissant papa na ye to ndeko na ye moko azaki ata na ida omeme na poto te ye moko to ebite ndenge oke na poto ameme na poto yango aza très reconnaissant et pas Fally Ipupa tomoni tatouage wana abeti tatouage oui c'est une bonne chose abeti pour la reconnaissance lelo aza pembe ya mwana et pas Fally Ipupa alobi que non ako trahir Fally Ipupa te ata mokolo moko abi osala ngote ok tozala ngana lingo za verdict na linga toujours kozala na kati ya milieu du village wana selon ye asali bongo pona reconnaissance asali bongo pona au fait moni na ko utiliser ngo po o Fally asali lié atanga kutu so Fally apesa nga visa nengana za vraiment très reconnaissante donc nangana loba nanga enga ezaka na émotion mo Fally exprimer parce que c'est pas facile papa na ote maman na ote ndeko na yote mais mutu kaka beaucoup ta na vie et fan kaka lelo oyo a changé vie na oui quelque part a changé vie ya Fally Ipupa mais si ko tomoni abeti tatouage na tatouage oyo abeti wana oui tatouage ça bien ko beta tatouage mais quelque part ko beta tatouage na kombo ya moto bobi ke ça idolâtrie. Ouais, faut tout le la vérité, tout ça sentimenté. Il y a oh Fally, oh warrior, oh nini, non, tout ça sentimenté. Pour Fally, quand tu n'es pas fan wana, atindi abeta tatouage te. Fally a quoi ça la route. Il y a un sentiment, il y a une reconnaissance na abeti boy que non c'est l'idolâtrie. OK? Donc azo adorer moto. Non. Tatouage non bibliquement ezamabe. Mais tellement bah musicien na biso toyebi que non bah musicien bah star bah tchaka ba tatouage oui c'est une bonne chose mais oh ya sali na idolâtrie un jour bato bazo encourager o te pona bi ke bato bo ya bo finga
Mais moi, je dis la vérité. C'est important message élégué. Boya Borofinga, oza jaloux, yo oza soki nani, ngana ni warrior ni nani. Muto afuta kanga oba musicien, oba comédien azate. Ngana zara nenga koza toujours juste. Oh azo salawana, un jour au fin d'abord a comme regretter, ah ça me fallait pas na beta tatouage na beta la kinine. Oui, aza muto. Tobite que non fallait rosale mabe ou bien rosa fallait mabe non. O ba benga o déborder ba limite. Pour muto aboye tellement fallait asaler bolamu. Aza mesure ya osala nyonso. Pour le lo nenga zo ke na loyenge boy parce que jusque là aza on a succès na loyenge hein. Et il y a d'autres choses où azoye ba kosala aoye ba kosala te. Ya osko ba to abo ba le roi ba petit fali na grâce au yazui. Aza gracieux hein. Aza gracieux. Ba ana talent. Bon moi vidéo na cheville na début hein. Petit fali ana talent ana yembeli moko soko yembi donc au fil ko yemba na surtout soko yemi na monoko mboka. Donc ana étoile na ye ezongenga. Siko na minute oyo il faut azana mutu oyo azo encadrer. Azana mutu oyo au coacher na manager pour sinon te à perdre. Pour mutu aboso ba yebise que non na minute oyo pour ça la boye lekisa papa to lekisa maman. Alors ça lango tellement azali obsédé. Tobingo obsession. Tellement azali obsédé pas fali pour pas anything ba yebise alors ça là. Parce que ezali tobingo oning. Eza aza na kati ya ben. Oh bah c'est lié wana donc eza oui eza le roman eza grave à imaginer quitter. Mais ce que faut en a coaching. Pour boyer tellement aza on a succès ya boyer zalaka so suis maîtrise te au moins on a peine succès on a placé kendeye banate. Arosa nebu ba featuring partout aza sollicité un petit fali tellement aza très cool. Aza amusant. Aza vraiment comique tokoloba. Bat ba benga ye ba solliciter na batuku ba kena bango poto ba musuku ba yo kanate mais petit fali batu ba so lobele a ça succès OK siko bato baza pembeni na ye bo encadrer parce que moi na ndenga azana aura ana talent siko talent wana soki ba yibi étoile na ye wana o mona talent wana et aussi la nini et si la kaboy na mon pépé et aussi la kaboy siko il faut ba encadrer coaching te kende boy pone ngazana OK nega vaiki po mutu muso akota la excusez-moi non mais la moi jus hein talaka kolobeleke belé faut moi ngongo ekita sorry. Au moins tellement azana aura na ezopesa, OK? Si ceux qui maîtrise les athées, encadrer les athées, akuta na mutu mususu aza mutu misumi baleto misumi sato. Au moins eloko wana sana ngwana. Bako yibango. Eloko azana ngwana ba yiba ye. Comme aloko jeune abima ke pa beta chou. Oh ba supporter bagangi. Wow. Donc, créer wana kande ça la succès moi na suis succès ba pese ba mbongo succès ka 2 minutes mais toko ma komone na bar. Awa mela masanga awa tambo na nzela mbongo nyonso si là. Donc c'est ça. Donc talent oza nango wana a garder yango. Ko beta tatouage ya musicien, oui. Beta tatouage mais eza idolâtrie. Awa beta mais un jour après des années, maman lo ba pesa raison. On regrettait pourquoi betake. Pour fali il peut pas azamoto. Oye asali wana eza fali peut-être asali yango pour na ye moko te peut-être nzambende imposa ye ache na mutema te bateau genre bateau o bateau ba journaliste bateau memi na poto en tout cas bateau nyonso sunga bango. C'est Dieu qui touche. Eza nzambe. Il faut remercier que non nzamba toucher motema fali poupa. Pour me manga na poto. Mais ça qui est qu'on soit elonga fali qu'on soit combo qu'on bêta oui n'aimi que bateau va comprendre nga wrong un jour bopé ça nga raison oui azamoto wala komi ko adorer ça quoi que non et ça ka fali pour pater et ça que et ça na bateau ba bêta ba tatouage à combo ya moi si na ye to mobali na ye a beti tatouage siko yebi sanga siko herba kabwani
okoma luka o effacer tomona ye moko fali abeta tatouage ya bana na ye abeta tatouage ya bana ne après quelque temps ndo simba suna bana nete a effacaki atie eloko mosusu. Cela veut dire que nzambe ba corrigeaka ete yo obeta oui obeti tatouage ya moto mais jo ba obeba na moto wana po moto za moto ako changer eza mobali na yo ezala mwasi na ezala ndeko na yo moto ako changer eko simba te okendo changer bozo comprendre hein? Donc fali pupa o asali wana eza yete nzambe ne est touché ke na motema a imposer en fait nzambe imposa ki asunga bato belé ba journaliste belé na bato ba bureau na ye en tout cas bato belé ba ke quelque part o asali o n'habite mutuni yako sala ngo na minito parce que fali pupa ke na world a matisi bato lokwa nzete musicien ni ayo longolo ko fali pupa sali azate pour asala ngo il faut azwatan et ozwatan le temps ezwatan on a fali pupa osanini en mat escalier. C'est une bonne chose. Il faut t'encourager, Fali. T'encourager vraiment, en tout cas, te féliciter. En tout cas, te lobelango. C'est juste au asali. Mais petit Fali ali ra okende. Moi, na soko okende loenge. Parce que na on a ba vidéo na poto ba benge na ba restaurant, ba benge na nganda, kota studio, yeba jusque là, azana vaike. Mais ce qui a eu encadrement est bien. Petit Fali au sala makambo comme sou ba musicien mususu, ba salate. Boka makambo ngana yebisabino. Ce cas petit Fali a eu encadrement, il y a bien, je vous dis. Alors ça, la makambo, c'est pour il est très courageux. Azana talent katinaye. Azana elo on a art na makila. Ana art na makila. Ce que ce ça m'a ramené le yenge, eh bien te. Bon jusque là, il faut que tu aies ta formation pour na poto aneza. Ngako pour na ngako to. Azongi na kin poi aya ko sala nini. Oh natiki bana natiki moi si oui tu es que non aza un jeune garçon tu es bien un jeune garçon a aussi ko moi si na ana zemi to moni que non moi si na ana zemi ba sala ba vidéo moi si na aza na zemi nanda ki émission mona nanda boduka lobi que non te ngana responsable na kokima na potote il faut na zonga parce que natiki moi si na mwana fali ngaba ta fali abato. Petit Fali, comment on peut te voir tout te? Petit Fali, les qui n'ont mobile, ko salo yengete. Au moins na poto ana. Oui, on va poto na ko sala nini succès ana kin. Maman, succès ana kin. Eza ba kin mususo yebo ye. Au moins étoile wana etika li na poto. Oyebo étoile sala nini etika li na poto. O comme na kin wana et comme une longue histoire comment regretter. Eh fait na kenanga na poto comment oui 4 ans ba pesi oui c'est une bonne chose. O ça no up and down OK o zongi c'est une bonne chose mais il faut qu'on yebela. Il faut qu'on yebela talent au moi na zanango. Nemi ke jour mususu et pas Mike Lokamba. Pour ba no sa émission belé na Mike Lokamba. Abi abeta biso li solo hein. Na ba sera na kinda na kin abi na plateau à Mike na bandal abi moninga esimba kanga na star esimba nga na kuta na fali nga fali o memanga poto esimba asa très poli très comique dans un avant ba jara bato abanga relo mon côté nyo so mona normal on est za OK pas bato zo lenga ozo banga posa likambo ya sakuna te yango moni courage et sali nini e bendie. Mais l'autre fois ça là, moi on a biso ko ça maram na le ngete. Zala na ba conseiller ya bien, zala na encadrement ya bien pour Fali Pupa. Akomati na niveau ya ko réussir boy. C'est parce qu'ils sont entourés na batu ya mayele. Na batu ya malonga. Parce que le lot on voit Fali Pupa number 1 azo beta. Ce n'est pas seulement lui. Si ma Fali Pupa il y a des gens bato bana sima oyo bazo yebise non stratégie te Fali poto beta yo arena oyo photo beta boy photo beta boy stratégie il faut ça parce que azana bato bazo entouré batu ya mayele ya bwana po mutu ye moko okoza na talent ya musique ya koyemba mais il y a d'autres choses mutu musu nzamba pese ka grâce azane ka sage a conseiller ko kaka mutu musu so pese ka ba stratégie c'est ça fonctionne comme ça na ba genre ba yongo zo mona Fali Pupa a réussir.
Azo réussi parce que il est entouré par Batu Yamayele, ba manager, bureau, ba conseiller, yango zo mona osanini, azo mata. Ndege mon pena Petit Fally, oui, e bandaka boye. E bandaka boye. To mona ka maleme pour a pas fouke zui azui elan. Siko bo soko zan encadrement pété. Oza pe ka vaike o sutu ko ba ora wana oza nango na ba botolu yango. Ko sa na sentiment te. Next time ko sala na sentiment te Petit Fally. Oui, tatouage robeta star na yo préféré to mona rata ata pas mindele to mona ka. Moto moko zui elongi ya joueur moko asali tatouage na nzoto. Azui tatouage elongi ya chanteuse moko to chanteur musicien moko we asala ngo tatouage po nini aza amoureux. To mona ngo parce que na bi ke bo pesa nga exemple na Michael Jackson. To mona Michael Jackson na concerné batu ba kufa batu ba piquer ba crise. Po na nini aza obsédé na moto. Mais eloko na batu ba yeba ngo te eza idolâtrie. Donc yo zo kumisa moto place ya Nzambe. Moto a changer. Moto a changer. Donc Petit Fally eloko nazo répéter a jeune moko très courageux. Ayebe eloko alingi. Na vie soko yebe eloko oyo olingi. Na vie soko yebe eloko oyo olingi o réussir. O kokende vraiment au percer. Zala courageux ko banga mutute. Soko bi ko chaka ko banga o sale le côté na vie. La vie appartient au courageux. Il y a d'autres choses, il faut qu'on signe et tenga dans ça lango. On a possibilité de ça likamwana te mais tellement tu as la foi, tu es convaincu que et loko ngana ça lango. Oh ça lango pe. Et là on va changer ça tiens. Oh ça lango très bien. Oh ça lango. Pour les lots Petit Fally partout comme otangama. Ana grâce hein. Ba leki so Fally poupa. Na you arena. Première fois pour ta poto. Ba leki so pe na podium. Des chance à vie. Le lot Fally poupa continuer histoire na palmarès, il y a eu arena que non, il y avait des musiciens qui ont chanté. Fally poupa était accompagné de tel musicien. Quand ne balekisa ba daju, balekisa ba ayaka mura soki ayaka mura. Ayaka mura na soki na yangwana. Balekisa pe Petit Fally. Petit Fally a beta d'orchestre nini. A beta wapi. Mignon Abraham kutu baye na ya beta na BCBG. BCBG. Orchestre monene Mignon Abraham na voix oaza nango. Mais balekisi était. Mais Petit Fally opportunité wana wa ba pesi elle kamba chance pe étoile. Siko étoile ngo leki danga ko négliger ngo te. Ko négliger étoile wana te. Et on a battu sous mambo a kokata ki asimbine ki sa protection. Asimbine ki ce que muto boto l'étoile te. Batu basala bongo. Moi je n'encourage pas que muto aussi mbakisi, mais yebe la pesa la wise. Ba musicien belé to yebi ba yaka na loenge. Ba yaka ana talent, mais tellement étoile déjà ba boto là. Étoile les ala resouté. Otika no ka musicien beta no ka na ba show ba showcase. Ba bilo wa mike obetaka mais ozo avancer te pour la nini bazo étoile ba yiba ba musicien musu to mona ba yiba ba okana ba mbongo bazo kutena prêtre moko kabelo mama na la yo mona prêtre ozo boaka ya bongiso ba prêtre pe belé ba bebisa ba via bato hein ba prêtre ba boaka ba bebisa ba via bato belé tolanda lobeso hein lobeso abane kolela ouais. Lobesa bande kolela awa makambo ezo simba te wera son fongola ngai alela to sala ngo be monsieur belé est-ce que ya lela pour na la fois parce on dirait bakuta na wera siko nde bakuta na wera on sous-entend que wera son a fongolier siko musique esendeni as abeti album ekangi plus bon sakane so da ba yibo étoile. Po ozongi songa na nzela lo sambo. Po étoile no ezonga na prière kaka. Nelo musute. Donc c'est ça. Petit Fally ayebela nae. Donc l'autre le bien qui est vraiment sujet à Petit Fally. La grâce à Nzambe. Tika
Taka grâce à ça, mais que tali Petit Fally. De l'eau qu'on a mis dans mon nom, Petit Fally, abeti na You Arena. Abeta na orchestre Yamutute. Abeta ba concert Yamaka, c'est pas même na stade de martyr. Mais balekisier na You Arena salle ya munene. Ayemi pas presté lelo. Fallait appeler makambo. Donc Fally n'engazana a fouli déjà moi no. Ce qui a na stratégie témoin no. Or si la cabo a noti kaka misi ya mike po Fally appeler déjà makambo. Fally popa. Anzima alekisa na concert na ye. Te. Donc moi na il faut yebela. Moi to benge moi na c'est trop dur. Aza a collé déjà parce que azana moi si pas ça na zemi quand même ngité a oza la papa. Leki na biso trop benge leki moi na c'est trop dur. Leki na biso Fally popa. Yebela. Pour un tatouage, next time, quand tu as tatouage, il y a Fally, tu as moto mususu quelqu'un te pour moto à moto. Et ça idolâtrie. Jamais comme moi moto mususu au comment on a nzoto, et ça raté, et ça moi si wa bot, et ça moi na yo, et ça raté. Bat baye baraté. Et puis des petits Fally yebela. Fally pour papier sur opportunité à vie à Fongolio. Pour les lo oyo. Concert à Fally pour wana etalami monde entier partout ba otalango. Ba mona ki ba do ba prestaki. Bah mon aki bato ba prestaki, tu étais là dedans. Ce que succès aux anango et soukakate na poto o baluki na poto baluki ti après quelques temps Petit Fally yo kana sous de poto eza bongo hein. O ça succès bana 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bato bakenaki na poto basala ba succès wana lelo bazapi. Ba musicien belé ba bete pas confiant bango na bakoma na bango beta ba musicien comme ka banganda et comme ka ba boîte ba komo beta. Donc poto et comme melayo. Mais ce qu'on succès au profiter nango salata single. Beta te lo comme on a succès aux anango o. Profiter nango anytime. Et qu'on pesa makambo. Profiter quand na ba minute au Fally pour pa New Arena. Au beti moi singulement et kangi et fongolo ba porte. Mais ce qu'on soit en stratégie te aux an bato baso encadré te au mona que non et comme une longue histoire. En tout cas, j'espère que je me suis fait compris. Nazara toujours au milieu du village, ni contre ni pour Moutoumon Roté. Merci beaucoup, c'était là Bibi Chombombo Plasma. Si vous avez aimé, like, commentaire, nabino, bisous et bye. BBM, Bibi Chombombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibi Chombombo officiel, votre chaîne de référence.